Mbote ya balanje emission na biso Kongo Fula Fula, na pesi bino mbote ya mingi, na pesi mbote ya to bo s'abonner belé, bo s'abonner vraiment, pombala sima, boko mona do makambo belé ya bien, na pesi mbote na Banque Mondiale, talaka yo papa respect. Kande nazo yebisa bino, na lobaki na komemela bino sujet eloko na moko. Na memeli bino ba mama oyo bayoka kasoni koyebisa papa ke naza na posa ya kosibana to naza na posa ya kumoko to naza na posa ya deku eloko na memeli bino surtout ba mama oza na mobali no na ndako ozo yoka kema ozo ka posa bobala siba yo mais ozo bomba ba posa wana ozo bombela ngo nani yo mtoza marié. Donc soki oza na posa kende na sabwe il faut ningisa olani na mobali oyeba konisa papa nazoyoka posa ku combien o mobali na yo ke ekomisaka yo ti omo na paradis ozoyoka posa basi ba yo na 5 coups mais mobali ozokoka koyebisa te non eza bongo te il faut yebisa papa ndenge osibaka nga deku na tonda kate sibaka nga 5 coups wana vraiment de na kotonda nango. Oh donc tindenge ozomona position ni nango papa ko sibela papa nalingaka position ya boye il faut sibela kanga na position ya boye so na mono osibinga 3 coups na komaka mobali no azo siba obiente allez okomo bimana bana misala ozokoka kolobela ete papa nde naza boye nayokaka posa nayokaka boye ozokoka te non nazobeta sete na ba mama nazobeta sete kozaka na soni te na bolingo soni ezalaka te libala nyonso soni ezalaka te même na kicho ofandi te ozolamba otiki na biloko na moto kuna papa na okoka te sibanga nanu ekopola nango ti eza biloko ekopola tika balia papa ke nono sibana na ta misatu na yolamba isusu papa ke nono sibanga na nata mibale yango conseil moko nazo pesa na ba mama il faut yebisa papa ngande na zabwe pona zala bien na lingaka position oyo soki obeti ngaka tande na opesa bino exemple neti position oyo so betela ta papa bu donc ozo ningisela papa ozo ningisa mwasi fo balolaka na ba position nyoso ozo balola mobali na omona ke mobali même atali banda okete. Donc il faut koyebisa papa mbala sima oza na posa na donc yebisa ye aza wana pona yo abala ki opona nini kwako kisaba posa na yo yango na pesi bino ba merci à trop bo s'abonner belé bozo mona exam ke eko yamba la sima bo sepela bye.